Ah oui, bonjour très chers amis internautes, je crois que vous êtes nombreux à fond de nous suivre bien. C'est toujours votre humble serviteur merveille Kwedituka maestro de la presse congolaise. Parce que dans ça aventure, dans ça peine musalango lolenge et sengeli. Là, je vois déjà le vieux Ndoudi, le nouveau riche Azar Lanangai. Pourquoi pas lourd la suprême maman solution et sans oublier balobi Kwatabo Rabalbi Nissi Coiffure le place ne maramwe pesa maka. Bien, sans plus tarder, très chers amis internet, le long présenté bino moi na mundu babi moi na mundu azo pesa makambo muto beta bakilo na YouTube muto atosisi YouTube habillé asengi na été onaniaka na habité ce bolandi ba émission o leka alobaka abenga mutu te mais ba poussa na batikela espace aleka moi na mundu opesa makambo na bandeli susu moi na mundu opesa makambo soki tembe kende ko vérifier tala soki opesa makambo te bongo yo zonga oye bisabiso to benga biso na téléphone oye sabiso ke moi na mundu opesa makambo te na yede to réaliser émission na biso mokolo ya lelo là sans plus tarder je vous demanderai déjà de s'abonner massivement balobi mystique et ça makambo TV na émission noire et blanc balobi yango pe e kota na ba lignée donc c'est que ce d'abord moninga boyna ko fâché c'est que mystique mystique pena mais sans plus tarder on présenter bino déjà mon invité na mon collègue l'ancien réalisateur na Isaac Zola le caméraman le plus célèbre à Fongola biso na mwana mwindu bana poto partout bazali bayoka lolenge ninto pese la makambo ngala mwana mwindu na lwa déjà bonjour mwana mwindu bonjour maestro mwana mwindu oyo kimi église lelo babi yo mystique maestro makambo eza danger mystique na bisaki so raisonner bien o raisonner so na esteko na bisaki yo ba pusana ngana vanda so ba pusani te na tindika bango parce que ça monsieur ba tele ba teti to la bi ba pusana ba tele teti na tindiki bango parce que moimuntu ke non tout droit bit bani na mito skona na bangisa parce que pour beta ba viso bana na bangisa ngana mito yo muto bangisa nga eza nzambe oh na biso vérité muto bangisa za te nzambe kande muto bangisa nga problème nga ko na makaba polémique yo te même chou ezate musana na salonga pour problème ezali entre yo na mobikis na lianza ko mais muto yo tanga komona nga na ebiete lianza sunan po na bandenga makambo biso to sala bandenga gisasa wa lianzo wana ndeti ngai fo man lokuta mabete na ebina nga lianza wana te na ebiete bato misusu ndezala ka te o kingani nga c'est ba bibo ba idée no yo sala ba bloko yo sala ba idée oyo peno sala ba gago yo sala yo pesa makambo ba idée ne ute wa mona mwindu et pas tata Nzambe na papa Simo Kimbangu mama Jamfita komelinga parce que moi mon bien yo o flasher biso déjà que non on ça va film pornographie Tony pourquoi pas bo bat basala on ba koba siko ba bike non yo ngo za bongo okokilo makambo na ba théâtre normal ti yango mimi niveau parce que non bato ba diemela mingi na ba niveau bat makambo ni ngana ko kate ngana ba kiseso dana kanga na biso na basola poto te bon c'est ça ba nga ba poto ça veut dire na lingi na boya na ngana saka lini mona bango na ngana na sabango kenga na sa mwana mude le roi c'est pas mikolo ba benga mo butu mwana mundu ne mo butu ngane mo butu siko mwana mundu na bia obala so na bala na bala te siko na bia ko bala te ngomlo esenga ke no bosala ka ba bloko bosa prendre ba rando na bana mai ba singa pe ayo na papa alage boleli mwasi mwasa poto papa alage oh nga roula mwasi na alage te mwasi ni nga roula na alage za petit na nga oh to na TV ko papa alage yo alage petit na yo tala mukolo kuta na alage to bosa na alage yo ka tese la yo ka yo mwana mwindu o esa émission na nga na mission na nga na linga mo ba discipline mo boyesa la yo ko benga mutu petit na ka émission na nga te yo ko benga gen alage petit na émission na nga akoza masa na nga ongisa wa ata mo masa ne sa mo akoza masa na nga na age na baninga ba age mena musala azaleki na nga o me yo alage pesa ba mangam na mboka o biso to yebi yo grima se biso alage o pesa mangam na mboka
nde bayebi ngaza nde micro-baladère, toi micro-baladère, toi ça la micro-baladère, ah, ce qui, toi tu entre moi na mwindu na alaga, yo téléma. Betaka makamoso beta wana ya bapoto balianza babobikisi banini baolengiso kutu nanu na poto wana yo za makambute. Balaga ba succès sur le scène ba kisa so ba sala ngote. Le bité, ba sono yo ba sala ba succès mo boye ba bioni show. Vraiment très chers amis internet. Micro boye. Na bien. Tout ce qu'on a zalagi te na zana ngola. So na zalagi na beta ko leka bango. Yango heureusement ko tuyo modo OK papa. Alaga pesa makamu na to seka awa. Na zalagi te ba ba na bia ba sa ba leki na nga. Koko pa na bango te. To canaliser mon cœur. Très chers amis internet, nous sommes tout le monde à Mouno, le bassin n'engage que lui. Biso to yebi ke papa alaga ba pesa ba makamuna to seka ba pesa makamuna ba biwan show ba pesa makamuna ba TV awa. Mais ye abo ya ne kaka. Ngala ba ki makamona ko tango te mena ko tango kaka parce que ba lobi boni ya kuz ya nini ya unne voilà. Boni ya unne balobi boni ya unne makamona mwana mwinda luka ye moko sili sango. Isaac Masombi abeda shu babi Isaac Masombi abeda shu yonde makamu balobi 3 fois. Te yo poto 7 fois boss. Makamu oyo mwana mwindu aluka ye moko sili sango. Alors opesinga kanda. Balobi boye mwana mwindu opesinga kanda maestro kanda na zui neti alage toke man alage na bamboko. Neti o alage abotelanga mwasi. Alage ko botelanga mwasi te na bagisa so. To na bapoto. Neti na poto relation ni na alage ana. Alage mwasi na poto te. Wati ni na kata $100. Asati. Alage atika zo ata babenga o 2 kilo bilamba te oti poto. Alage na relation mo na poto. O mo so bo wele na yesiko. Oh. Wasko ndabi mai ninga na pamba te. Oh. Nga wele mosina alage te. Dans le moni soto sala misonga na yo batu misuko tuna bango kotuna nga bango te. Po ndeti lianza wana. Na yi kombo na ye na yoki onka leo na mnoko na yo. Ah tika boyko. Lianza mtapesa makamna ba internet. Lianza na bana poto ba oyina yo. Oh, bana poto na sema makamba solo. Ndeti lianza oya tangi kombo wana na yoki ka kombo na ka lelo. Lelo o lianza mobiki sinabi bango te. Pour le monde bien, assurance nous a dit d'abord. Pour la bloc, on a moi pour combien moi kilo et belé, on a combien moi assurance pour monsieur tout ça là ça le loba boité. Mais on a même ça qui on a comment on va trop soigner ça makamba bien. Au moni balianza wana na bandenga bakisasa nga na yebi bango te pe bayebanité. Soko wana te meto biminga na oka awa. Kasi on habite moi micro baladeur. Oyebi lianza bayebi ete. Nga na bata minanga na. Soko yebe soko ya ba beto na poto. Non, la bête na je suis bête na kini ya bête na poto. Oh. Ata non no ba so bête na poto. So ayeba na poto to sa makambo pesa na poto. Ngala mito pe na sa makambo pesa na makambo na poto. Siko na bana kisasa aze lokote. Baza na appelle lokote na ba kisasa yo. Na ba kisasa to ko na ba place mo ba bata maka. Bana mwinu ngama butu na kisasa oh mwana mwinde wase pa na pesaka. Ba petit na ba lege ba yebi ba pomba ba yebi. Oganga ni nene pomba ni na kanda. Vraiment très cher. Abega chou. C'est combien aussi gâteau tika. C'est combien aussi gâteau tika. C'est combien aussi gâteau tika. Bien très chers amis internet, là nous courions déjà derrière le temps. Bah lui moi na moun fâché, moi na moi déjà Patrick Mobile bah lui Patrick Mobile bah salutation non pourquoi pas Arnold Kabamba. Bah lui Arnold Kabamba. Bah salutation yo et sans oublier GK Jérémy Cassiolo. Bah lui bah big salutation yo moi na moun fâché. Alors moi na moun to canaliser mon cœur. Canaliser mon cœur. En plus, na web ça yo pour Petro tangi lianza wana na ebiete. Et sûr te. Et sûr. Tenga nga moni mutuku to mutuku bako bundane na Kishasa again nani alage kutoka alage na bundane te na Kisaso. Alage wana ebisa so oluka polémique na nga peso gaz. Tu na peso ba vie. Po omoni ngai na Kisaso yo yebi très bien. Oza mwana mundi le roi c'est pas ça botana. Bosila la bino. Mobutu. Bosila. Manioka. Nani boss na akoma pasteur. Boss na nani? Boss na uko? Nani? Oyebi nolo. Oh, ngana na boss tanga na boss ka moko na yebi abega chou. Ba réseau. Ba réseau boss na ngate. Ba réseau boss na ngate. Akoma pasteur. Baka ye moko. Baka ye moko ba réseau mabe na o sali.
alongo ba bo ma Bible tika ba réseau après avoir ko violé bana batu ko boma bata na palin ongo ko ma pasteur ba réseau na yebi très bien pe ndeza boyoko tona uti Angola na kinzela soyo na kutana réseau na boma place on a placement ma be place ando bima solo bien très cher ça va te comme pasteur bien très chers amis internet to comme déjà po na yebi ke so bo sala émission na yé au tourner makambo a yebisa yo na luka ye alaga petit na nga ya palais tuna avant abanda sa makambo na so utara wapi ngam na format alaga na bimisa ye nga très chers amis internet tout ce qu'il veut de luka polémique na nga so alaga so luka polémique na nga na vidéo luka polémique tenga na tuni question on na yo luka na peso pe gaz na vidéo o mwana mwindu tika wana yo commission na niveau mususu papa te yo na baninga ma te nga tuni yo question normale eza otozo yo ka yo so ko memelo na linga yo memelo na linga fo te nga memelo nga fo te yo lo alaga ko botela na mwasi na moni to tika wana mwasi nga alaga botela nga na moni to tika wana to sukisa wana kasi bien na nenga mabete moto papa tika na lo banana. Bien très chers amis internet, je crois que je suis déjà à la fin de mon émission parce que à commun à même le ligne kanda ngana tuna qui question mais habité à même na ligne nini. Je peux pas mettre fin à cette émission sans avoir remercié Zina Kilolo babi babi salutation dans le babi maître Daniel Mobali salutation dans yo Rodrigue Baya babi Rodrigue Baya salutation na yo Jacqueline qui vanda yo nde makambu hein et pourquoi pas Christian Kumbu balobi prêtre Zamoko Christian Kumbu Junior Kumbu balobi bakombo ekokani et puis makambu va force pe ekokani. Bien très chers amis internet, je suis déjà à la fin de mon émission. J'étais avec moi na mwindu oazo pesa mikolo makambu na kata ba YouTube wala pena dans mystique souhaite me ko confirmer pe beaucoup mona so tembe baba nanonu na chaîne Eza Makambu TV kota Eza Makambu TV confirmé sikoyo otala ke biloko soki soka alaga pe ata biloko na Eza Makambu TV otala dege alaga obetela peto potangi komo lianza bato botana bo banana Eza Makambu TV botala ke nani ba otala ye na minute o nani ba otala ye na minute o. Alors moi na mwini to comme déjà na suka émission na biso mo quelques salutations parce que na bi ke ba prêtre basé belé ba olanda yo et puis moi numéro na téléphone parce que une degré yo même na makambo yo balobi Patrick il follow ya Lauriane aebi et pourquoi pas babi Ritz Locate Miss Noire pourquoi pas Laetitia balobi Laetitia le lève du maître Laetitia le lève du maître ba salutation na wana déjà wapi na yebi ozali na ifasik to kumela makambo mona mwini to comme na suka quelques salutations et puis numéro à téléphone bon balandi biso en Afrique mokili mobimba mona tie babi partout bato balandi mission mutoyo ana posa au soutenir mwana mwindo ndeza bonaza nanga pe bato bana ba chaîne o makambo manadia nanga zali o olingo benga nga to na salelo ko mo boto makambo boy to lingo soutenir nga makambo ebele benga nga naza nanga numéro ezaka yango wana obomona ka numéro wana obomona wana numéro wana obenga so bengi tous les deux numéro wana ozwanga soki naebike ozwanga obenga na semaine moko ndeza botam suma na je na ngamba une fois mais 6 jours on est tikali ba numéro no moni ozwano ngai. Bien trop chers amis internet, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Si cette émission sani batu ba landanga babi venanga sous le zolo Igor 2 minutes babi sida ya bilele bambote ya trop wana bapi venanga tonga na pese na kisasa bato tangi komo bazalete. Ah bon? Ah, là nous sommes déjà à la fin de notre émission. Batutu balandinga na mboka tu bolandi mwana mundi le roi serpent Mobutu na pesi bino bambote tona bato balinganga na ba balinganga te ndeza bona servi bino kama kamba bien yo linganga totala nga poani yo linganga te osipela makambo nga poani. Bon mwana mwindo babi mutoyo ana posa kozwanga ba numéro yango wana to na Facebook nanga okomika ka Arnold Kitambala ozwanga. C'est bon. Bien trop chers amis internet, je ne peux pas mettre fin à cette émission sans avoir remercié celui qui avait assuré cette émission. C'est lui qu'on appelle Isaac Zola, le caméraman le plus célèbre. C'est lui qui assure cette émission. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne Eza Makambu TV pour ne pas rater l'une de nos émissions. Et puis pour découvrir Mwana Mwindu, allez consulter notre chaîne Eza Makambu TV. Vous allez découvrir à combien plus fort Mwana Mwindu. Il est fort et puis il fait son travail comme il faut. Balobi a gagné dans Mwana Mwindu. Bah ça là, bah bouger YouTube, bah bouger
partager YouTube bokende mangu bokende kotala ngai na minoto moneli susu mbala basu balobi bosa beta ku yeto yembe dalo kwa nzembo ça déjà donc c'est que www bosa beta chou ngala minoto moneli susu mbala ya sima pick up